À aucun jour, tout le monde a ban fali. Ba Emilia papa na bango. Okay. Soko ke côté ya Kenaya, okomona kaka zo poster daddy. Azo cha banzembo papa na ye. Acha akailongi papa na ye. Acha kaka soka che mama na ye, après ache papa na ye. Soka che papa na ye, ache mama na ye. Tina ndenge guerre wana sala 3 mois. Voilà. Mutuloko la fait rigola. Ami komisi po abimisal bu fa créer loko moko boloko la ndeko na biso moko a créer ke loko moko boy. Okay. Mais c'est trop dur. Eza soni. Eza pemawa. Mais ce que eza ya solo akangami pona mwana pona faire oyo ele kaka depuis 2013. Voilà. Eza soni, eza pemawa. Ezo la ksapeke tolo batandenge batu mususu balobaka ke bana poto bazana éducation te. Nazo sa la réédification muke eza bana nyonso te. L'affaire il y a 2013. Okay. Aujourd'hui c'est 2022. Combien d'années? Et pourquoi moi Nanaïa a décidé à fonder? Voilà. C'est David Alfalter depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici solo Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Voilà, bonjour, bonsoir, très chers internautes, fidèles abonnés à JK News Télévision et la Guerrière Télévision. En tout cas, ça dépendra toujours de l'heure à laquelle vous allez tomber sur ces vidéos en direct de nos antennes. Si vous êtes encore nouveau, nouvelle, prière de vous abonner et n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour être toujours au courant de nos prochaines publications. Un grand merci déjà à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Un grand merci à notre coach Masolo Jonas. Un grand merci à toi, mon big conseiller par excellence, Ibrahim Lutumba Aigle Royal, 1m90. Un grand merci à toi, Diogo Spike, depuis Luanda. Un grand merci à Baba Zinangania, surtout à Luanda. Un grand merci encore une fois de plus à mes enfants, hein, Babi Yassine Lutumba, MTB, les bébés boss, et Fatia Sombola Lutumba. Hein. Je salue déjà la présence de Aurélie Vangou, Balobi, la maman des garçons, hein, Meléa Mokib. Un grand merci à vous. Déjà, je vous signale que sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis avec une grande dame, Ona Mesana Koyamba, Balobi Mokolo chaîne ya JK News Télévision. Vous s'abonner déjà massivement. Kuna Yende Aza en chair et en os, en personne, Torosolana sur actualité. Parce qu'on dit toujours, quand l'actualité nous oblige, on est toujours là pour vous informer. Tokosola surtout, les Kambo, il y a artistes et musiciens, Nabiso Ferrego, Landengaza délaissé. Et puis Tokosola sur les Kambo, il y a Papa Nabiso Moezimbi, et puis il y a la Kapso toujours ma matière, oh, Tozalaka toujours. On a besoin d'ango. Déjà, on sait à notre caméraman, ce qu'on a vraiment la morale, on a vu à fondre la biso déjà plateau, la grande dame hein, à qui je vais déjà dire bonjour maman Judith. Bonjour Kataléa la guerrière. Bonne santé. Santé kitoko ya yo kutuna olobate parce que Aurélie azokota kabo mbala moko azokufa kana likambo tentira azokufa. Bon maman. Ana bimi na lobi ya pesa nga secret ya mafuta na yo. Donc yope olobi ka kolobi ya likambo elanga temporiser yango te temporiser. Bonjour na ba étoile nanga ya JK Télévision na pesi bino bambote bisika boza ba o balinga ka Judith Kalanga na pesi bino bambote en passant na lobi ki naza patron te naza mosali ya JK Télévision naza mosali na bino na pesi bino ba losako bambote na bino tikete nzamba lola amona bino papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne losako na yo ma grande sœur propre Bi José la reine de Kafoufou, le sako na yo. Ah, mon vieux d'Elvis, elle sincère na katia Paris, le sako na yo. Ba oba linga ka, jideka mo pa o soda poto na katia France, le sako na yo. Mama Elodie, mama BBC, cuisine Yannick.
Je vous adore. Merci beaucoup. Maman Judith, en tout cas, tu as monopolisé vraiment Malobaté parce que abonné na biso bazo c'est vraiment tout quand on a vu il y a ces jeunes nabiso oeza affaire et artiste nabiso fait rigola un grand homme, un grand icône ou yamboka nabiso lelo oyo aza arrêté. Mais apparemment tout ce monde aza vraiment abandonné, bazo kippé te aza délaissé na propre sort na. Qu'est-ce qui fait que bato ba kippé vraiment sort yande qu'on nabiso fait rigola te? Merci beaucoup mon frère. Problème il y a fait rigola et ça et ma sœur plutôt. Problème ya faire rigola ezo salanga penza pasi makasi. Parce que même na ba média na biso awa, même na ba média ya libanda esika fereye moko akangami bato ba olobela ngote. Ya solo po muto abeta lisolo ya mutu. Po ba konzi ba yoka na lobaki yango bien lobi na direct malgré za ki apprécié. Na lobaki bien soki muto akangami, muto ana problème, muto a maladie, muto akufi. Po makambone kweya na mato ya bakonzi sengeli biso bapanzisa moto lobila. Lelo nde tozolo baboye président Elomba za na ngambo ya Braza. OK. Et le kwane salemi pambate dès le début bakipa ki angote. C'est ça. Mais tango médias zui makambu ya ndeko na biso mélodie na maboko. OK. Et touché ba un TPC et touché ba association nyonso ba théâtre, et touché ba producteur akala, ba bengi siboya, il fallait ki biso toloba. Likambo mélodie toloba ki yango. Voilà. Likambo mélodie eningisa ki média na biso un certain moment yango moni ki non. Ba o basa likolo ba telemi lelo président Elombe azali banda gouvernement ya Braza elobi keno ezo aider nzoto ya mélodie ko bimisa Pointe Noire Tina Braza. Déjà bravo et tika nzambalo la pambola bango parce que Pointe Noire Braza et amusika ki Braza RDC déjà na part na bango basali ebele. Pourquoi basali yango? Parce que média Elombe la kiango. Mais pourquoi artiste munene ceux qui te compté 1 2 3 4 5 anakat. Voilà. Toko kolobela makambo na ete. Mais tolobela ba n'importe quoi. Tolobela makambo na tina te. Tolobela ba biloko moko boye o tokolo ba biloko moko boye na tina te. Tolobela ngo. Mais ndeko na biso akangami. Notez pas violer. Voilà. Notez que po bakanga ki na drogue. Notez que po na yebita sala ki détournement. Et ça likambo famille. Voilà. Mais peuple congolais, diaspora, il est temps. Ce qui te kolobela likambo faire était to lobela likambo nini. C'est ça. On a koloba yango wana. Jusque là aussi, to landeli vraiment na ba média nyonso française ata média mon côté et poster faire rigola ata média mon côté et lobi likambo faire rigola et belé bat bazo tindela ma message est-ce que ça parce que ba remarquer que makamba faire rigola eza buzz yango bazo s'occuper na ngote. Merci beaucoup. Ce qui va remarquer que likambo ya faire rigola eza buzz. Na monde autre il faut s'attendre de tout. Il faut s'attendre de tout. Ce qui est baise na olobake mawana ye. Parce que y a un niveau na ya kosa la baise ya bakangete. Face à la ta baise au fali pour passer la ka. Voilà. Soit sali baise bakangé c'est trop dur. Face à la ta baise oyo poto yebi ke ba musicien ba sana basi moi baba nini ayoka na tana mutu na ye moko ke betelanga boye. Mais so okena ngo keno o kosa batukie bakanginga mawana ye, cela veut dire que ne place pas aucun zinda, ne place pas succès na ezo kende ko kosila. Mais ce qui réellement fait rigoler na minicho parce que na terme ya bientôt ko bengango détention provisoire. Donc ce cas na détention provisoire et senga ke yo nga ye kuna toloba. Voilà. Pour quelque chose et salima. Kofi Olomide Bachi ambassadeur ya rumba congolaise. Il a représenté musique na biso na monde entier non. Voilà. Ce qui quand on parle de la musique congolaise partout on va faire ni Kofi Olomide. Cela veut dire que oya koko telema na likambu ya faire rigola. Aleka aloba lokola porte-parole eza Kofi Olomide. Ou bien azwa ki titre wana pona ozwango kaka. Mais tout le monde est Kofi Olomide quand même aleka qui par rapport à baninga mususu. Parce que to landeli pe bien faire rigola de nature aza moto aza vraiment rancunier par rapport ya ba musicien auto yebi ke bazaka la rancune. Wana kutu rien à dire. Tout le monde a kabango siko ba musicien wana auto tchaka bango na qualité ba rancunier ce qui bazui problème batu nyonso batele makaba kota makamba faire rigola. Ba kota makamba ba musicien pardon. Et lelo o ya faire rigola tout le monde batu ya kotanga
papa la biso Kofi Olomide quand même pas ça là qui m'a interview mais baninga mususu ba diaspora ba tout mususu ba internet ba chaîne mususu bazo occupé vraiment makambo ngote bazo lobela ngote et bela ba komi kokota na confusion ba komi kondima réellement et ça partie se faire partie na buzz par rapport à la musique nazo linga bimisa. Merci beaucoup. Ce qu'ils ont fait partir na buzz ngana oloba bwana otala caméra parce que na linga fait rigola makasi quand ndengo uchi oloba keno na ba musicien o bazaka cité na ba ranking fait rigola zala na mondo na te alinga ngo pété lo bande solo kelie makambu trop nda yo répondre yo autrement voilà ya linga ngo te lo bande batuna yende ba répondre yete yezaka yena we rason donc bazana ba biloko wana ya ba koyina gratuitement te mais ce qui fait rigola na niveau comme ne vous trompe pas faire rigola za millionnaire et ça c'est du vrai. Voilà. Faire rigole dans un sondage, faire rigole à un millionnaire. Et aza artiste oyo ana banda ku plus que bato belé. Nazana moi sika moko boy quelque part. Faire rigole à somba presque avenue Mobimba à Tiangope quartier faire rigole. OK. Donc tango kota kupendo moni penza avenue faire rigole. Mapango eza wana ezata 20. Il y a fait rigola na minute soki côté kuna posomba kaka 20 sur 20 faut avoir $20. Mais yesi kwa na babiloko wana ta 20. OK. Ana mbongo combien kana place wana. En dehors de ça na ba bandal na ba partout ana babiloko na ye. Donc aza n'importe qui te. Mais soki na minute oyo mutu lokola fait rigola. Ami komisi po abimisa lubu mfa créer loko moko boloko la ndeko na biso moko a créer ke loko moko boy. Mais c'est trop dur. Eza soni. Eza pe mawa. Mais ce que eza ya solo akangami pona mwana pona faire oyo ele kaka depuis 2013. Voilà. Eza soni, eza pe mawa. Ezo la kisapeke tolo batandenge batu mususu balobaka ke bana poto bazana éducation te nazo sala rédification muke eza bana nyonso te parce que ezana ba parents mususu bazana bana na bango na poto bazo édikaka bana na bango kitoko comme il faut moi nazana poto mais azana éducation ka neti azana Afrique moi nazana poto soki papa na gangeli ana droit ya kozwa téléphone a benga mbila te et je me pose la question de savoir l'affaire il y a 2013. Aujourd'hui, c'est 2022. Combien d'années? Et pourquoi moi, Nanaya a décidé à fonder? Voilà. Et ça, question moko au sengeli to me poser. Et jusque-là, tout le monde a mon côté. Je m'excuse mes étoiles. Tout le monde a mon côté. Azoya kopé sa biso lumière, c'est ça. Même ba porte-parole na ye moko. Mais tout moni papa la biso de l'idée sikolo pétage avec kopé ça éclaircissement lobi que à sa victime il y a oncle ya mwana wana oncle wana ndem tatina ki mwana apporter papa na plainte. Nazo oyebi ke place wana nazana moi tuna nanu mwana oyo tozo lobela. Eza Davina to eza mwana mususu. Non eza Davina te. Eza mwana mususu azala déjà na poto. Oui. Parce que toyebi ke Davina pe amenaka faire vie dire. Oui. Cela veut dire que affaire oya mwana wana eza kutu avant affaire ya Davina. Ça veut dire que faire côté bana échoué alors. OK. Donc indépendant na ndenge ya éducation normale parce que Davina biso moko to mona Davina le kana média zana no mona muke pona koloba ke oyo alobaka na média to mona. Toyebi te c'est pourquoi. Cause eza nini. Et le quotidien qui a ça la biloko bongweza nini toyebate parce que moi je pensais que c'est Davina ce qui est Davina teza moi nazana poto déjà ça na ba parents na c'est normal acte aboye salim parce que ce qui est Davina na ko kamwanga bi quand a 6 mois quand a 5 mois au côté France mbala moko boy na lingana kam mais ce qui est déjà mususu donc azaki ne déjà kuna donc c'est normal. C'est que on a ça papa na biso de ces raisons ya koloba ki oncle ndé intoxiqué moi na pas venir faire rigola. C'est normal. Oyebi déjà ndenge faire rigola. So kaza penza na maboko ya mundele. Po abima. Et puis ceux qui mundela ça sonde na continuer à moni que moi paquet fandi. Ya tika. OK. So ka moni a sonde penza na compte na yo. Ayebi amoni que moi eloko eza. Ya otika te.
Okay. Aotika te aolinga kende nango bato affaire sociale bato aboye bato aboye likolo nango sikoyo il faut dédommager mwana na ye moko. OK. Mais si ko lelo o so ke salami que a dédommager mwana na ye relation entre ye na mwana ezonga normal to ba sala toujours na ba guerre froide moko par rapport ya blessure au mwana sali po eza blessure penza a causer na papa na ye affaire ya kala ya zongi sango lelo non akozonga netinga na ozonga na yote. Okay. Atoza mwana nanga na ozonga te parce que c'est mieux to bongisango noko wana o atindi okendo fundanga voilà azaki na capacité ya koloba ke fanda salaboy biso moko to uti komona to sali 3 mois to assistaka na phénomène moko indéterminé ya fali pupa na mikimenga à aucun jour to mona bana fali ba emilia papa na bango. Okay. Soko ke côté ya kenaya okomona kaka zo poster dadi azo cha banzembo ya papa na ye acha ka elongi ya papa na ye acha kaka soka che mama na ye après ache papa na ye soka che papa na ye ache mama na ye tina ndenge guerre wana sala 3 mois voilà à aucun jour mais biso moko to yebi niveau guerre wana comment qui voilà et toucha na bana mais pourquoi bana na bakota te peut-être bana bazaki informé que bokanga miloko na bango eza base bo le beloko te tozo bimisa amour bo fanda na bino kimia bo garder silence voilà donc bana bazalaki bien informé la fin de pour que zo les kaboy c'est que bana bazalaki informé ataba fingi bino bo karam noko bloc kadina voilà biso moto yebi ndenge to ke na makambo yango éducation malonga yango wana c'est ça. Et jusqu'aujourd'hui, bana fallait ba honoraka toujours papa na ba. OK. Jusqu'aujourd'hui, fallait ça toujours na place na motema ya bana na ye. Mais azaka na bana na été. Aza na famille mususu quelque part. C'est ça. Mais pourquoi moi na wana akoma na po ya kokende kofunda papa na ye. Déjà au baby si carrière à papa na yo. C'est ça. Au baby si paix histoire na ye. Tango l'état déjà zobeta faire rigola quoi et bimilie même bala moko do on dit que papa na yo mutakala devant mundele do bana facilité ko kanga e facile po oyebi pourquoi mibali baboya kabasi na poto soki moi si déjà bengeli mobali mbila obomiye. OK. Au bébé c'est les bankambo ndimaka ke papa toka bwana ko bengela mobali no mbila te so bengeli mobali no mbilo teki ezana histoire identité na mususu mundela yeba kité mais mundele soka sa simbi yo yaya okabeli mutu na yo okabeli nyonso ya yo okabeli succès na yo okabeli nyonso do ayebi nyonso ya yo yango mona mobali mususu mwasi wana ata na lingana limbise na olimbise te lokola bengelanga ka mbila esili na okokate. Et la question moko jogo Spike depuis Luanda bambote na yo a posé nga lobi nanga pourquoi et coïncider kaka tant oyo les 30 juin biso to c'est la concert ya wenge 4x4 et les coïncider bakangi papa na biso faire rigola est-ce que les tricage ba triquer pour zalater na concert ngo ba triquer pour ba comprendre que yaza les rois de la rumba to eza nini muto ko triquer faire rigola na concert wana zate parce que concert wana eza na ba benga ba mes sœurs à makasi ezana ba sponsor à makasi ezana ba producteur à makasi tindenge bayaki tindenge bazobeta mutu na mutu asa simbi mwa kanyaka na ye mutu na mutu asa simbi mwa eloko na ye mutu na mutu asa simbi mwa nini na ye do eza koloba te ke oya kofina mutu oya kosala boye te mutu sengeli nde ba réclamer za Alain Pela nde nano a se prononcer te ayete biso moko to yebi pe cause o nano a se prononcer te est-ce que akoya to akoya te o il faut ba déclarer za mutu fo nde ba réclamer za nde Alain Pela biso moko pe to yebi cause nini oyo Alain Pela ayete wana ils ont makam biso te za makam susu mais yé rien à voir ce que za base na regretter mais ce que za base te na ko senga na communauté congolais o ezali banda communauté congolaise o ezali susu libanda ba mama na biso ya poto bino boko fandela ka makambo Karine tongo pokwa bino bokomisi Karine maya komela oké na toilette ozui téléphone Karine azana zemi te oké na nani na cuisine Karine azana zemi ozongi tambola
na confirmer lelo azana zemi ozongo ozobaluka namoni azana zemi te s'il vous plaît ba mama bosali la faire émission wana et ça la bien makasi batebele ba oyo kango batebele ba omona ngo et ko sala makelele na ndenga normal oza na ndenga mabete na ndenga normal Mélodie alinga ya kinité yango moko boy bo remercier ka YouTube voilà to bosana ngote na ndenga normal Mélodie alinga ya kinité YouTube oyo yonanga yena yekuna nde basali lelo procédure confirmé et bembe ya Mélodie ezo yakini. Cela veut dire que tozana capacité ya kosala ke dossier ya faire egola et yokana Koffi Olomide azala ki accusé na problème ya viol mais vous avez parlé c'est presque tout le monde qui a parlé sur ça. Et je suis Koffi Olomide, je suis Koffi Olomide, je suis Koffi Olomide. Et na likolo nango Koffi azalaki a quitté. Voilà. Tout le monde a parlé sur ça. Jour wango ezalaki keno soit prison, soit libanda. Ba direct salima ya ba forme na ba forme Koffi abima. Ce qui fait rigola ya solo azana détention provisoire. En tout cas zo senga yo nanga to lobilango. Voilà. Actualité makasi ko le kawane zati. Et senga to lobela likambo a fait rigola. Et senga to déclarer na gouvernement na biso. Ministre ya critique. Batu nyonso batelemaka. Nga pourquoi nandimi que vraiment faire rigola ana prison ils ont 20 ans à Congo. Abeninga na tongo a confirmé nga ke pour na mona ki na poste moko ba poster que no ba libérer à lobino. Yo ali suna ba niveau ya kopesa ba information à bongote. Faire rigola ana prison. Voilà. Donc ce qui à Congo a confirmé c'est que faire rigola azana détention. Baza azana nous quelque part et senga to lobela yango. Et senga to kanga mno côté. Deba baka artiste en danger faire rigola za en danger. Ce qui muto aza mokangami. En même temps baninga ba répéter. En même temps baninga ba x temps jours moi combien. Les lots ça les 13. C'est ça. Totikali na combien de jours? Pour to comme les 30. Azo ata ko répéter quand. Akoyeba banzembo baninga ba répéter quand. Ceux qui balobi basali les 30 jours. Bon on a que les 30 et les cas. Voilà. Pour déjà de ba pesa ki une année. Ah imaginez. Et vous ne voulez pas parler. Ils ont intéressé bino. Ils ont makambu ya vie privée ya mutu. Ye moko ayebi ndenga omemela makambu na ye. Ye moko ayebi ndenga nini aokotsa mbongo na ye. Ye moko ayebi ndenge nini aosakanela batu na ye. Ye moko ayebi nini obeta je babenga ngo nini ba je ya mitendo, ba je ya dame, ba je ya banini aobeta ngo kitoko makasi. Eloko intéressé bino yango wana. Vika ya mutu. Mais vie artiste ya mboka na biso toko koloba ngote. Voilà. Ngana oloba keno, c'est très important toloba. Lobi n'interpella qui quelques mamans, s'il vous plaît bossa la ba live pour na ko soutenir faire rigola. Koffi azaki accusé na viol. Eza to mona kutu ba maman na Paris ba marché ke ba condamné Koffi. Mais eza na bato belé ba boyaki abo. Eza na bato belé ba telemela ki ba maman wana. Balobi bino kutu boko lobate botika batu musu baloba bino boko lobate lelo Koffi alibanda acquitté de tout. C'est ça. Est-ce que na ba makamusu so banda ko loba wana azaki atane loko moko azaki fautifte. Voilà. Mais le ko la zo ki soutien ya média. Le ko la zo ki soutien bandeko na ye. Ezala ki bien malam pona ye. Alors pourquoi botiki faire bato ba lobela makambo a faire ka bato a faire soko che caméra lobi o muto a faire. Ce côté caméra oh muto faire non ngana loba un jour na plateau mama Sarah na loba ke tolingi na Congo tozala na ba chroniqueur to ba chroniqueuse bazana bango oto bengaka église au milieu des villages. Oui oui. Ozano animatrice ya mututi. Voilà. Ce qui inom subia salelo kwa malamu oyo betelie maboko. Ce qui fait rigola salelo kwa malamu yo betelie maboko. Fali pour passer le kwa malamu betelie maboko. Mais ce qui yo moko za chroniqueuse ba yebi kaka ke ce qui ba monye longi no ba monye longi ya inosbi. Yaya jour lo ba makambo a faire ba ofinga o. C'est ça.
jour omekaka koloba makambo affaire ba ofingo po ba oyeba ke tango yo ba monaka yo po na nonce bi ba monaka po na faire été po yo finga ka faire butu pe moi chroniqueuse to blogueuse to animatrice il faut à l'église au milieu du village c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, maman Jito, pratiquement malembe poto kende na biso ko chité lelo oyo batu ebele baza ko critiquer pasteur na biso Moïse Mbiye pourquoi ya komi makamnyo so ko régler ngo toujours na cher pourquoi makamnyo so ya ye alobaka ngo so en privé te komi kaka na cher po yebi ke ba ko filmer to landaki na prédication ya pasteur Moïse Mbiye apesi moi témoignage muke ya papa na biso Hervé Ferregola na ebité tant sangwane komela ko na matoyi ozwaka ngo ndenge nini couper na melamani bibelobi ba ekoyebana ekoyebana imbaka te ekoyebana ye na télévision na nkolo polele c'est makala kindumba osalaka olingi kotika te ekoyebana na télévision na nkolo polele asa moi ndambo a réponse na yo merci beaucoup nalekisi yango na loyembo napesaka matondo mingi na YouTube moni YouTube oyo napesa yango merci YouTube ya merci ya liboso eza na nzela na nga nayebana na nga na bakolege na nga nayebana na nga na bana na biso ya ndako nayebana na nga na bami na nga mais YouTube aye koyebisikola ko faire koyebisisanga mokili mobimba mutu mususu obengo nazi oyebi eti abengi yo YouTube oyo aye kobimisela biso basali ya lokuta to banda ko adorer bango kala to banda ko kumisa bango kala to banda ko mona bango banzambe na biso YouTube asali biso grâce abendeli biso ba vraie identité na bango YouTube ayebi singa Judith omoni yo Judith kana mabe na yo kana lokuta na yo kana kanda na yo okomisa la penzambe okoza la pena problème okoti pe na chambre na yo olobi nzambe répondre nga na komi na suka soko saleli nga te muto osalela nga zate nzambe pasa nini a répondre kendenge tozaki liboso bocha milongo ata 20 depo fonda ko ozela pasteur ayamba yo otango ayambiwa beti lisolo sisi tango zo telema kaboye ndeko zala exemple na chair d'une manière ou d'une autre. En même temps, moi, rendez-vous na coulisse. Lukanga. Oyebi ke na linga ko mingi. Ok. Wara mosele na nzambe. Oyebi ke osepelisa nga mingi façon na yo ya kozala esala nga ba bien. Voilà. YouTube oyo eobimisela biso yango. Soki et puis cher ya Bethel na répéta kango. Cher wana etumbeli na benga ngona lingala po ezwa forme. Ya Bethel. Ezalaki place batu ba simbaka mutu na mutu te. Voilà. Ba tchela mutu maboko te. Etumbeli ya Bethel ezalaki ya maboko. Milimo wa bezolongo. Voilà. Na lobi bien maboko. Ba demo bazolongo. Bikomba bazobota. Mabale ezozwama. Ba solution ezomonana. Et cher wana ozomona. Soki lelo ekomi place ya ko régler moi ba problème na biso. Cela veut dire que ezali susu wana te. Okay. To transformer yango na ndenge mususu. Voilà. Soki Moïse mbi lelo po akabola to aloba to abwakela mutu mbwakela il fallait kana cher eza poyo nanga na ye kuna to pesa yenzela. Voilà. Tango asali bongo tozui parti wana nga na tie na page nanga evimbisi. Tango asali bongo ye kuna azui atie evimbisi. Mutu pe ya kwa ko s'approcher pembeni na ye koyebisa ye ki makambo zo sala ezalaka te ezate parce que
Ye mokonda komi archbishop. Voilà. Il y a communauté na ye cité Bethel. OK. Likolo na ye to na se na ye mutu azate. Ye ndatikali na mbewa. Number 1. Ba o bazalaka na papa na bango, basi babima na bango. Batikali na kombo ya Bethel, po balobi Bethel eza kombo oyo, ba pesa kaka papa bango te me bazalaka 4 disciples. Nazu exemple neti ya Nzembo Moïse aucho bimis. OK. Zwa Nzembo wana tia na se. Est-ce que bonzambeza? Ah ça. Do eza Nzembo ya Inonce Bina Gezma wet. Eza Nzembo ya Fali Pupa na fait regola. Nata normal. Nandeni imagine. Nata normal. Nandeni. Esimbite. Voilà. Nata normal. Bon, ce qui n'a comparé pe Inonce Bina Gezma wet na kitisi Inonce Bi. OK. Do eza Nzembo ya Inonce Bina Fali Pupa. OK. C'est quoi ya faire regola nani? Na Fali Pupa. Donc, soit pasteur ba komi na ba niveau aboye na ebité ou isa ba signe attendre de la fin ou bien soit bango pe ba komi ko luka ba s'appuyer na bato o baza na ba kombo pour ba avancer. Neti Moïse soka lobi ki a s'appuyer na bato ba na ba kombo pour ba avancer, c'est du faux. Moïse a tout trouvé. Vous comprenez? Moïse n'a rien créé. Nyonso akuti yango. Moïse akuti nyonso. Moïse akuti cité Bethel. OK. Moïse akuti bandimi na cité Bethel. Voilà. Moïse akuti quand même quelques dollars na compte bancaire. C'est ça. Moïse akuti quand même quelques lupango quelque part. A lukeloni. Malgré yemo kwa créer yango na monde de musique. OK. Moïse yakuti. Voilà. O balobaka héritage. Nandenga normal selon histoire. Moïse n'a rien créé. Yé a trouvé. Soka lobi ke amisala nanzela à côté ya ba misusu. C'est très bien. Côté ya ba misusu wana, côté ya ba musicien moki. OK. Côté ya ba misusu wana, en tant que pasteur, oui, pasteur aza camarade ya batu nyonso. Pasteur ayambaka mutu nyonso. Pasteur ana problème à mutu te. Mais faut à la limite. Et tout mbeli wana ko matsanani. OK. Dès to mona pa yambaki bandeko na biso ya wenge ba yaki na cher ba yembi pe banzembo nzambe, ça prouve que moi quelque part moi évangile les okota to eza na kaka ba mascarade bazo la biso. Bayambi batu ya wenge ba yembi nzembo nzambe, c'est très bien, merci. Bata wenge wana tango babimi na cher. Baké na boîte quelque part. OK. Ba meli ba sepeli. Baké na répétition na bango. Chéri nanga pona nini oboyinga iboye. Eloko nini nga na sala yo. Na bango. Na place ya koyemba nzambo za na bomo nzambo za malamu ba oyemba ngote. Poye art na ye eza musique ya libanda. Voilà. Eza musique yo bazolo ba musique ya nzambe te. OK. Sko tango yo yambi oyambi couple bulobato oyambi papa na biso Mike Kalambai to oyambi Moïse Matuta to oyambi nani et puis tango ayembi ba interpréter moko ya banzembo na yo et sali bien église egangi maboko. Est-ce que le kumo ke pa nzambe to le kumo ezongi ka place bato babeti maboko? OK. Petit à petit, tout ce que la Bible nous a dit, tout ce que nous avons. Voilà. Yango na lobaka asala aya. Atika biso boete. Wana nya sala ya nzambe. Ye moko yeme. Mais oboma biso nyonso mokili kofiti. To kende kaka yaya. Parce que onyoso apocalypse aloba. Yango ezo salema. Na lobi bien onyoso apocalypse aloba. Ekokisami katalia. Tout sauf rien. Mibali bakolinga na bango na bango. OK. Yaya. Lelo c'est normal. Omoni vrai Dieu abeta sima. C'est ça. Vrai chéri bala pakai. Ah wa. La page. Ah wa. Vrai chéri à cause de la mwasi ya mutu, bokilo ya mutu, mama ya batu, mais basala la paix. Akamba buzoba. Et pas ya muninga na ye mwasi.
asepeli ne nango pe kitoko makasi mokili komi kokende na suka rien à faire na bonzambe yango secret zaka moko wana problème na yo kota na ndako ba système ya nazoluka no muzana ya kende non église kende na yo pona adoration kende na yo pona kobina kende na yo pona kumisa nzambe mais soko lobi ke na keka kapona wana tamula ite voilà kende na yo église ko sambela normalement OK na ko sambela normal ma chérie mais kozwa église lokola mo dépasse na yo te zwa nzambe lokola mo dépasse parce que yende ami fidèle na biso ami fidèle na biso na morgue voilà ami fidèle na biso tango ba okitsanga na mabele bana nanga bazokangama baleki nanga bazokangama bandeko nanga bazokangama voilà ata bakokangama moko te akokota c'est ça moko te tango bazozwa eloko wana batie yaya nanu batie pete tanka na kotika na kati misusu bakomo kende bakomo mata na mutuka bakomo kanga ba place voilà cela veut dire eloko toyaki kosala ekoki me na ndako bandaki kokangama voilà mais tango ka bazwi nzoto na nga bakotisi na batie nanu mabele te même pas prière yaya ana besoin amona ndenge bakotia yo te ana besoin nanu akende okanga place na mutuka c'est fini. Voilà. Mais quand tu restes, otikali na mi fidèle. Atikali na yo. Okay. Nakopola na yo azawana. Et si kamoli monezo telingana azawana, alors confie-toi et panay. C'est ça. Qui est pas mutamukili. Parce que mutamukili lelo. Okosala tout ce que tu peux faire. Et reconnaissance n'est reconnaissance. Un jour, soka betio maman à bord. Voilà maman, j'ai dit chiter vraiment na question ya suka oeza tout le monde qui passage ya papa na biso toujours Moïse Mbi alika ki na télé 50 et va poser que ba question o ba koka ko poser ba koma ki na question o etali ndeko na biso Penyel Samba ex mwasi ya Mai Kalambai alobi ke ya solisaka été par rapport ya relation na yena Mike Kalambai. Est-ce que le conflit na bango est censé abimsango toujours na télé ou aussi to yebi que les cas déjà va changer page toujours ceux qui poser les mêmes questions a toujours la même réponse wana est normal pour la monsel na nzambe. D'abord aza immature. OK. Kombo ya mutu ya pe mo sens ya kitoko ya ngwana. Aza immature. Voilà. Tango ya tangaka kombo ya Penel. Yes aza na dossier na ye ya munene akokosisa ngote. To yebi yango kutunde mikolo. Ki abala il y a 10 ans. OK. Mais moninga habala officiellement. Penel wana. Soki biso to beta li solo Penel. Soki Penel a dondo likolo na biso. Soki Penel lelo alikela biso mayeli. C'est ça pour na Mike. Voilà. Confiance nini ya voyer ba Penel ayeba Mike. Po ya yemba na orchestre ya Mike. Bayemba choral moko na Mike. Ah ça. Bali ensemble, bakola ensemble, ba vivre ensemble. Na yebite, pona Penel pona ni. Mike abandonyo ko la Penel ya bando sepelate. C'est ça. Ndenge Penel babwaka mutakala na ye. Ya zaki ka contre. OK. Ndenge Penel asambusi Mike, ya zaki ka contre zo soutenir ka Penel. Ou bien ye palinga ka Penel, ou bien yenda zaki mobali ya Penel aliboso. Place wana nde Jean-Marie Kassambe fatune bien. OK. Pona yebiki wana kutu batushaka te nzungwa mayele, falaki atune bien. Voilà. Alingaka ye yango nda lobite lokwa alingaka chéri na ngabo mwana na kolimbisaka ye te. Na yebite bazezani. Voilà. Bazezani. Likambo Penel na Mike biso tokota ngo makasi te. Parce que Penel histoire à Penel na Mike kotikala ko sefasaka te. Voilà. Jamais. Bana mibale baza. Et si ka bakobeta ka lisolo ya Penel faut babeta histoire ya Mike. Ata Mike ya bali lelo, Penel pa ki bali. Histoire wane ko bosa na raté. Po bana baza. Parce que yé problème na ye, nam alobisaka Mike te pona Penel. Alobisaka Penel te pona Mike. Alobisaka Penel te pona Mike. Ah.
me penel ndazaki mutu aliboso ya kotia nzembo na kati ya mutu kazoyeba no wana eza mascara ya TV batika ko ambrie biso balakisi biso identité na bango to comprendre bango bazana bandimi na bango balanda bazana bandimi na bango pleine église bayaka chaque jour bana basikitoko bayaka chaque jour balandaka bango bazana bango mais bazopesa nde babiso mayele to yeba place nino ko tele to yeba est-ce que koyeba ezana mwasi mususu afanda na église 10 ans bala raté pour pasteur ayib sakaye ke oza mwasi nanga mibale aza na yebipi aza est-ce que jour mwasi wana akotelema atelemi aye na YouTube alo na pasteur wana est-ce que ezana muto ondimele na mokili azate balobaki atelemi pour annuire pasteur wana menga na yebi 10 ans ba vivre na pasteur ayib saki oza mwasi nanga mibale mais tant batelemsaka première bureau na ye ata wana za ba fi mususu bazanga ate do asakana soki Moïse lelo akomi na niveau koyemba nzembo oyo abimisi elakisi ke ata linzaka ya bonzambe moko teza parce que esengela zongela banzembo na ye ozo yoka asalaka na ngonga na tango na ye c'est ça sembo betama na ba forme na nyonso awa na beteza mutu azate na bwakanga ono zo yoka ki na mutu akomaki nsembo wana yebaki pourquoi akomaki yango voilà tango zo yemba est-ce que nsembo wana bayembi oyo bayembaka bainterpretaka banzembo ba misi bakoyemba ngo na église zembo oyo papa na biso malgré zo beta record natalaki yango de Jésus kinde ba 700 ezo beta ba record pourquoi mutu nyonso azana curiosité ke ayeba ezani c'est ça record nango yango wana donc mutu nyonso azana besoin kaka akende kotala eyembini po dans 2 jours 3 jours au monde ebeti 1 million pour la nini eza nzembo oyo et se former suba netinga na kozo wango penza na chena telefone nga na koyoka neti na yoka nini na kati eloko koyoka na kati ezate en même temps il y a une dame qui est en train de déclarer non eza nzembo na ye tu vois ça c'est notre problème. Merci ma chérie. Voilà, en tout cas, c'est par ici que nous allons vraiment boucler cette belle émission avec la grande dame Jika, maman Judith Kalanga. Et voilà, maman Judith, comme vraiment dans cette émission, moi, un petit mot na yo, il y a souka pour te clôturer l'émission. Un petit mot nanga, et ça pour na bande kuna biso bazali banda ya mboka. Mingi makambo ya ndeko na biso Karine, et lo bama mingi na bato bazali banda. Voilà. Na koloba boye. Est-ce que bokoki kosunga kotika na makambo Karine kimia? Karine eza monde na ye. Voilà. Karine eza place na ye. Omoni pena ba abonné na bino obo mesani si bango ka dossier wana. Sko so dossier wana sili. Bolobela bango nini? To luka to kota na vraie information soki ya solo. Faire go akangami to sala ba live. OK. Pona ndeko na biso Moïse Mbi, je n'ai rien à dire. Parce que tout autour na bango bazana ba conseiller. Tout autour na bango bazaka na batu ya ndenge na ndenge. C'est ça. Pona ba o baza pembeni na ye. Eza ya malamu. Mais ngana koluba o ba osala na o ba fali ba inonce bi ba egez mawete ba faire rigola ba salaka. Eza le comment? Mako. D'ailleurs monde wana totanga lisusu jibena wera sonte parce que bango ba miliongola déjà na monde a salité wana kala bango ba sala ba base ya vrai o mutu moko te na Congo o sala kango. OK. Ato bomi papa na yo jamais o ko sala base o wera son na jibe ba sala jamais base oyo mutu azwi mbele achubi mutu dans le vide pour na discussion kaka
et ça les maté. Okay. Donc on lobaka yango wana, abonnez-vous massivement à la guerrieuse, abonnez-vous massivement à JK TV News. En tout cas, bo partager, bo aimer. Place to lobi mabe bo limbisa biso. Place to lobi malamu, bo commenter kana se et ko sala biso malamu. Tozaka batu, tozaka censé akoloba mabe. Ezaka nyonso nde to lobi place to eza malamu te. Mais soki to lobi mabe, vraiment bo limbisa biso, bo accepter biso ka bongo. Merci na ba vrai nanga. En tout cas, merci Nayomo Katalia pour Yambinga et merci. Merci beaucoup, un grand merci à tous nos fidèles abonnés. En tout cas, nous on vous remercie déjà et on vous dit déjà au revoir. Restez toujours branchés dans toutes nos antennes, Walobi, dans JK News Télévision et dans la Guerrière Télévision. Vous n'allez jamais déçu. Vous à chaque fois que vous partagez les liens à l'émission et à chaque fois que vous tirez un commentaire, il y a un motivation kabiso pour l'obito ya kosela bino susu. Musala ya kitoko. On vous dit déjà bon début de la semaine et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.